Tokoti Kate. Chers internautes, bienvenue dans ce nouveau numéro. Tindika et Bandi. Na kobanga pe ba commentaire ya batute. Pe Tokoti Kate, toko dénoncer kaka. Chers internautes, match eza mabe. Match eza bien te. Na période où il y a période moko ya tobenga année électorale. Faut te ba acte ni toko salaka. Mokonza mboka na pe magicien te. Alaka mutu lokola yo na ngaiti. So na ki magicien. Akoda na ba conseiller te. Maintenant ba conseiller pour nani. Biso peut ba conseiller na ye. Ngape na conseiller ya mokonza mboka indépendant, autoproclamé, sans ordonnance, sans salaire. Mokonza yebi ke tindika azali, azalaka, pe ya kozala. Mokonza mboka yebi ke tindika apesaka pe ba conseil à travers mes émissions. Na ba conseil mususu pe ekenaka inbox. Ngana kolo ba pamba te, so na lobby seke makama mokonza mboka da bien te. C'est clair exacté. Imaginez, chef de l'État a nommé ba bourgmestre. Hein? Na ordonnance présidentielle, chef de l'État. Apesi bourgmestre valeur na ye, apesi bourgmestre pouvoir à gérer entité. Et ça le quoi la apesi ministre poste ministériel. Maintenant, gouverneur a commencé la lettre que oh non staff okuti wana. Hein? Il y a ministre Yakala. Tope bourgmestre Yakala o alongwe. Yo bourgmestre Sika oza obligé au travailler na bango. Na mukili le salama ndengwana. Donc nyo so wana gouverneur adomana ki bata PPRD bango ko ba chômeur. Nyo so balingi ba contrôler ba bourgmestre ya Sika nommé par le chef de l'État. Est-ce qu'il y a gouverneur Batouazana bango na cabinet na ye? Bata gouverneur akala? Ba staff na ye, ba proche na ye. Est-ce que bata gouverneur yakala? Chers amis, match eza bien te. Toko tika te, ngana koloba kaka. Pona ofinga mutu te. Nazo loba o nazo mona. Constat o ngana kosala. Pona intérêt à mokonza mboka. Match eza bien te. Makamako buka bandako ndenge na li colère. Colère ndenge mokonza mboka nommé ba bourgmestre ya Sika. Méchant wana gouverneur akombi ko buka bandako abasi. Na période nini année électorale. Match est là bien te. Bon critiquer na bino, bon loba o bozo loba. Ngai na dotala. Et puis mingi boza libanda mboka. Mingi boza libanda mboka. Boyebi ke to ana problème moko awa. Problème ya social. Nanu mokonza mboka a réussir te ko fansa social. To bunda wako kutamboka na kao mokonza to bunda avant sa social mingi ba rapete ke zanini social ezali éducation, santé, alimentation nde yango ensemble ya social. Soki social est fandi beaucoup de monde qui président on leka déjà et que ça la facile mais mon konjalo bundanan to fandi sa social babiloko ba priezo mata nanu
nanu mokonzi avandisi social te. On doit l'aider. Bolobaka nanga mutu amatolo ti. Yo mutu amatolo. Jalelo. Kokumisa mokonzi. Te? Si bo kumisa mokonzi. Mokonzi akoyeba te ke batu baza na nzala. Soki na kumisi mingi, oh! Jalelo. Soki olingo ba mwa, abaluki. Abane kotina batu na révolte. Oh. Qui suis-je? Naka moi c'est Chilombo. Natina batu na révolte. Révolte avant contre nani? Contre Fachi. Je ne peux pas. Wana grand frère nangai. Wana grand frère. Mais tu vois ça y est. Réalité à terrain. Na yango social dans les vandités. Bazako buka bandaku ya batu. Bokomeli ngai na moni na tangi. O mutatongi na caniveau. Mais mutu wana bapesi ba document na leta te. Mutu wana uti na ndaku na yete soki wapi ki locataire ayi kola caniveau ti ba brique. Bongo leta oya pesi ba document wana pa tonga wana. Leta na uti wana. Différence c'est ça puis l'état oya pesi document na l'état oya ko buka. Différence c'est ça. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Bobengi sa l'état oya pesi ba document parce que bato ba komi. Bobengi si bato yo ba pesi ba document. Bo tout en ici bango. Pourquoi bino bo signer mikana bo pesi muto yo mabele oyo? Et bandi li solo. S'il faut besoin que c'est la mbongo na besoin que mbongo na mais à perdre pendant que ba document ça nango eza ya l'état. Yo l'état oya lisusu obuki. C'est-à-dire l'état comme ko escroquer batu. C'est dans ce sens-là. Nga naza ko lobela. Eza normal te. Boko ça nango brutalement te. Pour batu na ba document pe officiel ya l'état. Yo l'état oye obuki violemment. Mais bateau dans le peuple congolais. Bateau là pour voter Fachi Lobiti. Oyebi ele konyo tika na mitema na bango. Babar bata ko buka. La plupart bato saka na bar bata bandundu. Bateau là doit convaincre bango. Ba voter Fachi. Nous avons préparé une association comme on a Tina Te et Zanatina. Bolandinga, nous avons préparé une association comme on a Tina Te et Zanatina. L'association ils ont regroupé bana obateka ba boudin na bana obasala ka cirage. Tina Te mais Zanatina. Souci nanga bana noso ya kanluka wana. O basala ka cirage, o basala ka la babar. O bateka ba boudin. Ba voter Fachi. Yo siko buki bandaku wana bana bazaba bateka ka wana bazaba serveur. Dis-moi moi na zongi na ndaka comme chômeur. Élection eza lobby. A voter na. Botika ba sentiment. Tout ça ba to na terrain. Tu peux perdre les bateaux. Tu as besoin de voir na bango. Tu as besoin de voir na bango. Botika ba sentiment. Donc, ngai na kotika te. Na ko continuer ko dénoncer makambu gouverneur azali ko sala ngai kamwa si Chilombo naza contenté par rapport ya temps oyo moment oyo ezali moment ya kosolola ya kozonga na base ya ko convaincre batu ba voter mokonzi excusez-moi azwa deuxième mandat mais na modèle oyo ti. Chers internautes,
Na lobela ki bino makambo ya bosolo na politique. Ba oyo bakumisi ngai. Ba oyo ba critiquer ngai, c'est la démocratie. Chers internautes, na koyebisa bino loko mboko. Boyebi ki ba porter plainte. Na lobi te pas nga raison, hein? Mais c'est une information. Va porter plainte. Ok, samba lelo. Boyo kingai. Donc, on va porter plainte. On va journaliste nyoso ba do lobela na télévision. Banaka bazo ba lokolanga, bo finginga zoba. Problème exact. On a fait mon colomo côté dans l'état dans l'émission. Dans le but que je suis le plus intello de tous les journalistes. Banaka muto. Zoba ngoka yewana facha yamba. Zoba ngo yewana kaka kena mikili. Na sola pena na président Macron. Na lia pena Macron. Zoba ngo kaka yewana kaka tika mwasi. Tala, problème exact. Nebi ki bana fanatique. Vous appelez la batlamla bolingaka. Nalaka contre. Oui, bon na yango to lobate. Donc continuer ko loba boko lemba biso et c'est la démocratie oazo mona ke salié mabe et salié pasi bon voilà qui se sent mauvais biso toko loba c'est notre travail on te moni clarté toko loba toko dénoncer nebisi mokonza mboka afongola misu Atala bato misato, bako misato. Président de l'Assemblée nationale. Gouverneur, na vice na ye. Nazo mona kaka makila ya PPRD. Nazo mona PPRD na kati ya makila na bango. Nazo mona Molili, Butu. Molili makasi bande kona ngai. Tuna droit na RRT. Oh, bazo komana bazo distraire ngai te. Ngana ko loba kaka. Soki olingi kotala ngai te, oza libre. Ndeko mususu ye penza a sala ndenge nini a plagia Christian Bosembe, da Christian Bosembe te. Abi pesa comme Christian Bosembe. Monsieur Christian Bosembe a lokuta, tu m'insultes. Mais au lelanga mabe parce que tala émission na chaque jour. Pour ça on check la vidéo yo mutali boso obali ko finga. De ba émission muso tala raté. Oh papa, merci beaucoup. Oko lembanga yo critique kanga pe na ko tikate na ko loba kaka na ko kumisa ka pe fachi kaka na nko. Yeba ka so ko tali vidéo na ko tselinga mo $1. Donc merci. Au côté de la ngala, t'as la émission ngai. Et puis ba mususu ba ko commenter précipitamment. Non tali vidéo ti na sukate. Oyebi na ti na seli vidéo te. Oyebi conclusion ya émission te. Na e bandeli kaka okomi. Ba mususu ko ba monsieur Google, bande ba corriger na ngai. Do yo ko sala erreur te. Do nyose yo lo ba e bandeli ti na suka pendant 1 mois. Ata photo salate. Ba mususu ko ba monsieur Google. So ka buya akomeli balobaka buyi bakomaka buyi congolais soki bozala ki ata ba ingénieur nesi botongi ba immeuble awa ya ba 600 étages nakoloba boye nakotika te nakoloba bosolo na politique ye wana akeko samba aza ennemi na ngate azalaka pe ennemi na ngai te azali kulutu na ngai abeti mabe tokozongisa ye na nzela eza pona intérêt na ye intérêt ya famille na ye awa ke samba lelo okazu bakangi amoni situation na kotika mwasi na ye na bana bafingaka na télévision te ofinga bato ba makaku ofinga bato elongi lokola pota libumu. Bon, est-ce que vous pesez dans le bas et ben vous soutenir? Ah bon, quand vous avez les autres le même plumage, il y a un na kati.
Yanga ni nakati. Augustin Kabuya déjà na aéroport. Bana Mbujimai botonda na aéroport boya koyambaye mwana Bouté, le fils aîné du chef de l'État, Augustin Kabuya AK-47 Chilumba. Azo kitakuna Rambo 1. Azoya. Parce qu'enrôlement, ils ont aussi là, monsieur aussi la mardi. Il y a azo kitakuna pour se faire enrôler. Na esprit ya bien. Bana ya Mbujimai, bana ya Miabi, bo voter Augustin Kabuya. Bo voter na Fachi Beton. Ngai na osala musala na ngai na rôle ko jouer na makambuyi. Na ko tika te batu mo ba sala ba aventure. Bino bozo mona ngolo kona normal. Pe bozo komela ngai, muta tongi na nyani boye na caniveau, muta tongi mabe buka te, ngana ba buka te. Ngana boy babuka. Ngai na lobi babuka le sikoyo te. Na lobi batala moment, ce n'est pas le moment. Et puis il faut ça la procédure normale. Moutana ba document na ye, donc l'État a autorisé ye a tonga. Batongo bazali. Personne morale, na personne physique. Babengi si personne physique, yo muto sina ki wana oui, pourquoi bo pesiye ba document pendant que awa batonga kate. Bozong sambongo na ye. Mais c'est comme ça. Donc muto asombi a perdre, l'État a gagné. Donc l'État a comme quoi escroquer batu. Si bien bo pesiye ba document, na gouverneur, na bourgmestre, différence c'est ça. Na bato a cadastre, na bato a urbanisme. Mais bon, c'est l'ensemble, il y a l'État. Ba collègue na ba pesi ba document, yo au buki nanko. Mais luka bango, tout na bango. Pourquoi ba pesi ba document pendant que ah ba tonga raté? Lukela ba tout solution. D'abord, je suis venu à l'émission. Non, attends, les bandeli kaka boy, abani ko finga, abani ko koma. Koma na yo, finga na yo, ngana ko sala musaka na. Ngana ko tika ko sala émission te po yo komi, po yo fingi. Na koloba. Oyo amoni salié pasi, amela javel. Ou bien akatisi braza, akena oyo. Je vous encourage, critiquez davantage. Ngai na kosala émission, nga na ko dénoncer, nga na ko loba. O bazo buka, ba sala mabe pona moment oyo. Ba sala mabe to na moment mabe. Année dali année électorale. Bozela, facha sa deuxième mandat. Bo tala ndenge boko sala ngeza la pe bien, bo yokani l'état pe aye. Mutabimisi ba document na ye, aza en ordre, bo tala ndenge nini. Boko song c'est la mbongo na ye après bobuki pour après ce qui mbongo ti c'est ma kasate après si mbongo na bino l'État. Bon tokoyoka suite ya bosolo lelo soki ko suki la ndenge nini mais vraiment alaki si bizaleli abata maki. Oh, il a fingi sa biso ba journaliste. Ko fingi sa biso vraiment. Lobby.